Ale kumanga motema moto yaya. Yoka kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB Kinshasa et l'équipe partout. Mbote bandeko balandi magazine KNB Kinshasa na biso pe bienvenue na numéro ya sika ya magazine bino. Lelo magazine abino KNB saleli bino historique ya ba premier ministre nyonso oyo baleka na RDC après indépendance. 56 ans après indépendance ya RDC bakino mingi ba ignoraka ba premier ministre pe ba gouvernement oyo ex-succéda yango lelo KNB ezosela bino résumé ya ba premier ministre depuis 1960 ancien Zaïre ti lelo. Qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel, les alliés, adage oyo, bakino mingi ba comment qu'on utiliser pour leur justifier qui moyibi na bango. Que celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Kasina Kinshasa bakino ba changer en forme comment façon moko ya koluka koyiba na bisika basalaka. Tout na bango to ka pe ndenge ba koloba. De bakino ba zola ngo za mabe. Celui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel, cela veut dire que place aux salles, des places aux liés là. Et l'ingolo bate que celui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel, au ibela wana te, l'ingolo babongote. Moutou oyo au sala, il faut en retour à mériter salaire dans le foot. Mais bango ba transposant que celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Donc place aux salles là, au koko détourner, au koko iba. Oko sala magui pona ra ozwa mbongo donc pona bango travaille à l'hôtel mange à l'hôtel donc ezaka akimiyidi donc place na osala la place na obikela azo li esika salaka abika kawana mais sikoyo ba congolais na biso ba komi esprit moko ya vol tellement que salaire eza moke donc so ko préférer ateka ba mikanda ba dossier ni mususu ba papier pour azwa ninga ko bikela na lobi celui qui prépare l'hôtel mange à l'hôtel mais quand les ali gaffe suite à quoi suite à salaire moké yanga comme ko salaire comme système wana muta sala kana hôtel ali aka na hôtel bolandi ndenge bakino ba lobi pona likambu ya celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel elingi kolakisa te ke oyiba na isika osalaka elakisi nde sala musala na suka na yo ozwa lifuti parce que soko olingi ko gagner mingi oko risquer oya ko perdre na musala na yo ekozala susu pasi kaka pona yo moko il faut ko meka ko bongisa côté wana Kinshasa et l'équipe partout. Kobeta mwana to kopimela e biloko to ebite soki ezali le seul moyen ya kopini mwana soki asali mabe yango rédaction ya KNB ekitaki sur terrain kokutana na ba parents ba pesa vie na bango. Partout le magazine na bino yaki kosola na ba parents koluka koyeba soki punition oyo koki kopesa mwana na yo ezaka kobeta to kopimela e biloko kolia boyo kabango. Obenga mon vendisi o bandu ko pesa e conseil bandu tel c'est tel likambu boye zali bien te soko sali boye conséquences nango zali boye eza pona obeta te ba parents bongo batika kosala bongo zotinda mwana mabe mwana zoke nsuko beba otango yo kola c'est nzala soka me ko malibanda ko kolia ndoki ko kutana batu mabe omoni ke yo moko parent moto bebisi éducation mwana eza contre soki otali na droit de l'enfant. Moi, j'ai la liberté. Et tantôt, à ça, on a pour privé le mobile. Au sein de yangote, tant que moi, on a eu la vérité comme manifestant, on a comme sous. Mais yon dépôt sur le bagano, moi, on a comme un niveau. Et ça, il n'est pas comme on a luka sous c'est alikambo, au lieu opini, moi, on a gobet. Bah, bazo beta, on a toujours condamné. Péniché ça est belé, oyo. Et le qui même attaque au bête, et le qui même attaque au premier biloko. Au premier biloko, tangu ya zodi ya comme na bonne santé, comme na santé, azana santé malamote. Les perdants c'est vous les parents, puisque à Kobela, vous allez obliger au dépasser. Pourquoi ça la perdant? Au quoi privé par exemple liberté, à outil classe, au yebise que abimate, agobimate, c'est déjà punition. Tant que ya zo bimate, azokuta na ba camarade na été, c'est déjà punition.
punition makasi. Biso tokoloba na ba parents kaka ke parents faut kozwa ka temps ko solaka na bana na yo. Et puis meilleure punition ezaka ko ya kobeta te mama to papa. Punition ya malamu ezali ko privé mwana eloko o ya lingaka mingi. Okoki ko pesa ya punition o ezaki alali abimi pete asa elote me kozwa fimbu ko beta. Okobeta pe bolelo ko ya zuli kampase kozongela kaka yo. Ou soit opimele biloko kolia ke koluka libanda azuki ndoki mabe kozongela suka kaka yo na libota mama. Solo la kana bana ba punition eza ebele ya ko pesa mwana me ko beta na ko pimela mwana kolia eza nango malamu te. Kinshasa et l'équipe partout. Avenue Kasavubu kobanana roi kading tina pont Kasavubu oyo batu mingi babengaka pont gabi ezalaka sens unique mais tosali constat moko ba wewa ba respectera na bango yango te. Kinshasa et l'équipe partout magazine KNB tosali constat na ba venie belé ya ville ya Kinshasa o ezalaka na ba sens unique on dirait ba wewa topé ba motard ba respectaka yango te. Na ka oto lelo na veni Kasavubu. Lelo ngana olobelaka na bakonza mboka, faut balandela na likambo très bien parce que tant babi ke boye ko songa boye za sens unique. Tant babi songa boye mais bon na ndili bango balinga babalukela boye te babima ba wewa par exemple. Mais so babi ke yo bimi boye bimi la prince Kasavubu net la prince Kasavubu. Mais balukela boye bima na wileri pour que na ville. Exactement yo bimi la prince Kasavubu ozonga boye. Tant yo songa bo carré abo yango somo na bazo tout abatu et belé accident belé donc pour na rozonga ba sens unique mais to komi kokota banzela nyos parce que oya sens normal oya sens unique ba kokanga yo kaka yango nde tozo mona ke o to koki ko sala ezate yango nde tozo kota ka ndenge wana même bato ya mituka même biso bato ya moto to kota ka bongo po na ko inviter ko kima. Bon, pour la biso, tout à simple existant, c'est ça la mikanda où vous avez un niveau avec. Gouverneur a beau qui sens unique. A commune de Babougmès. Babougmès peut bâtir des bisous chef de service, c'est 24 communes. Les bisous sur tout à projecté, tout le bâtiment de terrain. Tout le panneau est athée, mais bon, bisous, tout le savant, tout à sensibilisation. Tout à mon sensibilisation, sensibiliser, on a tronçon na bango. Qui appartient alors, motoyon surtout, à Ebake, Wangata, Prince Kasavu, Boka de sens unique. Moto moto aluka moya ko débrouiller banjela musori ke bole ka batantini mais bango lokola baza bato moko bateti baza ko se représenter école de la route c'est pourquoi biso na bango yango toujours aussi mate bolandi ndenge bawewa bapesi ba raison na bango na ndenge ba pratikaka banzela o ezali na sens unique pendenge chef de service ya transport communal apesi pe ba raison na ye kasi biso tokoloba kaka na bawewa ke esengele bango ba respectaka banzela o eza na sens unique po soki ba respecter yango te eza ko créer ba accident ba bossa na te ke Kinshasa et l'équipe partout. Téléphone eza portable yango lelo kanbe eluki eyeba soki ezali important na couple mobali ayamba téléphone ya mwasi na etope mwasi ayamba téléphone ya mobali na ye. L'équipe partout le magazine a venu luka kieba na ba couple soki moko mwasi to mobali azana droit ya koyamba téléphone ya muninga boyoka. Na couple oyo bazali bayebi nzambe za mabete. Parce que muninga kozwa téléphone na muninga akoyamba bazana ba faire na ba salaka akoko yamba téléphone en cas où azali empêché par exemple. Ne ba oyo bakobanga soki ezali na ndenge moko ya mabe. Zomona wana comme na ba ma ba incompréhension. Mais ça m'a bête ce qui est maman ou papa a mis téléphone à mon ninga PC message ou ya juge ça m'a bête. Sans permission, ya mobali nanga je n'ai pas le droit ya ko fouiller dans son téléphone ou bien de recevoir qui que ce soit à son téléphone parce que mutu na mutu azalaka na ya yeba principe. Alors pototo sana ye ato sanga nga pena to saye. C'est pourquoi mutu na mutu a géré téléphone na ye. Ceux qui de commun accord boyokani bino mibale là eza ndenge mususu. Mais de force kaka yo moko lobi bon eza téléphone ya mobile na nga na ko zwango na répondre eza mabe. Parce que mobile na yo bakoko benga ye na mutu mususu o azaka na 1 minute. Siko yo lero yambi mutu wana na minute wana ezosila
il n'a pas le temps ya koloba epa ya mobali na yo omoni ke osali mutu wana mabe boyoki ndenge bapapa na bamama balobi biso na KNB tokoyebisa na bacouple kaka ke faut koevitaka koyamba telefone ya moninga d'abord babengaka yango portable mutu na mutu ayeba kogere telefone na ye okoya koyamba pele na yo kokutana na makambo oyo kana ye kokutana nango te kosala osusu ka pasi mpe yeba ke vérité oyo babombelaka yo soki odécouvrir yango yo moko bainconvénient nango ezalaka mabe. Kinshasa et l'équipe partout. Sali constat selon lequel l'école mingi bazalaka lisusu na habitude ya organiser ba sortie scolaire pour permettre na ba élèves na bango surtout ya primaire ba concilier pratique na théorie oyo bazali kotangisa bango na école. Kinshasa l'équipe partout to sali constat que kala bana bazalaki soki batangi cours moko ndakisa sciences botaniques sciences zoologiques ba enseignant bazalaki kozwa soin ya kobima bana sur place pour palper les blocs pour tangi pour comprendre mais tu remarqué l'enseignement sikoyo ba professeur te enseigner belé bazo tangi saka bana sans pour autant que bango sur place pour ba l'accès bango biloko bazo tangi sa bango quelques parents na Kinshasa pe balobaki par rapport ya likambango car l'école est bien structurée dans l'état mais l'école est comme commerce donc ils ont permettre sous l'éducation ça l'a bien suivi. Ndenge biso tozali bazali kolandela biso boye la sala boye c'est parce que ezali na éducation de base oyo l'état chaka mutu nyonso école nyonso ezali ko respecter mais soko ye lelo ezala ba école mususu peut-être même l'état yebi yango te et batu wana baza na notion te baza formé te mpona kopesa éducation condamné bana bana ozomona alors ce qui fait maintenant échec na niveau éducation mon salon parce que ça les a à s'adapter dans le niveau école pour école les autres sambongo alors bah notion na qui a landé les alaboya respecter normes wana ezate jardin botanique ezali jardin zoologique pe ezali tango bazana cours wana bakoki pe ko sala pona ko aider bana ko mema bango na jardin botanique balakisi bango oyo nzete oyo fleur oyo esalaka boye bamemi bango nazo balakisi bango bomoni ngando bomoni gorile bomoni we puisque biloko wana ezali lelo nayebi te soki bango moko nde baboyi komema lisusu bana biso na tango na biso ezalaki wongo na mbo batie journée moko tokokende na jardin botanique mais siko toyebi te peut-être ba moyen ya komema bana ezate toyebi penza te. Bolandi ndenge quelque parents ba lobby biso na KNB tokosenga na bino ba responsable de l'école ba enseignant c'est mieux comme bana sur place ba mona biloko batanga na classe par exemple ceux qui sont sa bango cours à sciences botaniques ba jardin ezala ngwe belé na Kinshasa okome mabana ba papier ba plante o tangisa bango na classe pe ceux qui ont bango cours neti ya sciences zoologiques jardin ezala ngo ezala ngo musika te transport pe amuke o mi bana ba moni ba animaux tangisa bango na classe nyonso wana ka po ba assimiler bien cours batangi na classe et fan da bango penza na mito kin et l'équipe partout. Tinda photo na yo en mode selfie kanga photo buka kingo seka moke tinda yango na page Facebook Kinshasa na biso KNB yana jeu epa ya bambala bangongo tope bayandi soki mwana aziki tope azui likama par erreur ya maman bakangaka ye nzungu to nzete ya fufu ou bien eloko mususu sous forme ya punition po mbala nsima ayeba kosurveiller bana. C'est l'équipe partout quand une bête qui na terrain pour na kosolola na ba maman soki ezalaka nini na kata ba foyer maman soki aziki si mwana par erreur ou soit mwana ziki ye moko ba famille mobali to ba ndeko mobali soit ba semeki ba yaka bakangaka banzungu banzeta fufu ba pesa maputa yango to kiti pona kosolola na ba maman soki ezalaka nini ba semeki ba yaka kokanga biloko e bandi lelote e bandi kutima bakoko na biso ezalaka tata mwasi ou famille ya papa ya mwana o aziki soki mwana aziki ukoko na libota ya papa ya mama te bato bakokanga biloko libota ya papa ya mwana tango mwana aziki opesi soki opesi biloko wana te bakotelaka ngo pe na nzela molili omona pota wana moyen esila eza te pota wana ezo continue omona tanto baye kokata mwana lokolo yango wana tolingaka soki baye ozwi ata nzungu sani opesi bango mpona koevite ba problème
bamosusu bayaka na kofinga yo mama kozongisa te zalaka munoko koka ata yo te muto tie ye moko aziki obligatoire aza na charge na yo mama osala nini opesa eloko bazosenga epala biso bakongo ezalaka po eza makambo ya coutume soko ozikisi mwana fo opesa quelque chose okoki kolambela bango mwa soso bio mwa bière poso osali bote bayaka pe bakangi yo banzungu batanko aya kangi yo banzungu biloko nyonso osalela mosala biloko wana bakangaka po eteya yo mama osurveille bana bien na ntango bana bazosakana yo mama fo ozala osurveille oyeba bazosakana ndenge nini asimbi wapi atushe wapi po soki aziki moto punition wana basemeki fo bapiniri yo mama osurveillaki mwana bien te yango aziki moto babotoli yo banzungu mpo ozanga esika kolambolia okokoboya te eza coutume fo ndima ngo eza bongo esalemaka bongo koboya te okoresiste pete fo bazwa eza obligatoire bolandi bamama ndenge baréagir na micro ya KNB biso na KNB tozosenga na bino bamama ou soit tozobeta tete biloko o belle famille ekangaka ou basemeki bakangaka soki mwana ziki ezalaka nango mpona bikangela te mais eza coutume ezalaka mpe une façon ya koéduke bino bamama bozala vigilante la prochaine fois soki mwana azosakana to ake kotambola botalaka ye bien bolandelaka ye de près mpo azika te soit azwa likama te ezalaka nango na ndenge ya mabe te mpo coutume ata mpe na leta eza reconnue et l'équipe partout. Golache Doudou Kibinda, patron ya Kibinda Nkoi, alobeli album na ye o ezobima kala mingi te pe asi a lancé générique moko o eza sur le marché na kombo ya Tengama. Boyo Kasson. Générique moko par rapport ya ba titre to za un album ni to sala. To lancer un générique moko titre nango za Tengama. Tengama titre to bimisi comme nango Tengama. Tengama danse nango eza Tengama. O Guilhem Osindo animateur na biso asala ba cri asali susu cri moko mikolo yo Tengama. Et album donc le temps toujours travailler toujours dans studio toujours nous générique moko pour ba senga biso trop donc fallait que ça générique moko ambiance pour ça là donc le roi biso to ba ndoki ambiance to yebi mama ambiance to kamati Tengama to cheli bango ngo wala. Au moni muto au petit micro aroyiba krite aya kibindo akibindo ena kola la wapie tala baya yaya selele bakudila mwana zelele mama yubila mama kumadila ngole mama leki bakiri mumbombo ba kunkwenda sonye zotoko ma sibikolo etubele yo Kisanola tokolongola mwane tokolongola sikoyo Tengama moi ba cri tata sikoyo donga ta place to utiti tokomana Tengama so nde comme ça zo betango ezaka honneur à musique à Congo mais mukolo Tengama eza Guilhem Osindo o ya betaka padanga azaki na ba serne moko boy ba benga ba les amis de Jésus na Kitambo ba sala danse na cri na Guilhem Osindo message na ko lancer lelo ezake Tengama yango wana batu bazwa temps ya koyoka ngo nayebi ke sepelisa bango po to sai musala bien po biso to zora mata po to sai eloka bien to sai eloka bien j'espère que ko sepelisa bango et puis musala zo continuer na studio to travailler po to poussa misala to bandaki ba générique po to beti 3 génériques na 3 génériques wana moko déjà yango Tengama etikali mibale o elandi eza siko to sali retro ya biloko ya swede na Kibinda to sangisa ko me papi kakol se bondo mtabeti drum boyebi bino moko ndenge Doudou Kibinda binisa Kinshasa na ba danse lokola ba tokolongola ba Kibinda Nkoi kasi lelo ayeko bayeli bino lisusu danse ya Tengama balobi soko Tengami te se kozala na kinte Kinshasa et l'équipe partout. Merci na attention boa Claudia qui na magazine na bino KNB Kinshasa na biso magazine ya lelo to présenter qui yango na boulevard du 30 juin. Otikala toujours connecté, branché, scotché na magazine na bino Kinshasa et l'équipe partout.